Bon, dire vrai ou faux, na mekana nous expliquer batou. Ya koloba ke ba tiktokers, ba pasteur, ba tout ba ya kozaka makambo epa na biso. Répétez ça. Donc ba tiktokers, ba pasteur, ba homme politique, ba tout nyonso, ba homme d'affaires, ba nyonso ba ya kozaka makambo epa na biso. Mais biso tozali lokola munganga, tozali censé ya kobomba ba maladie na biso. Tokoki ko ya te jamais to exposer bango ba tout nyonso ba mona parce que tango bayaki na kobata mana kuku. Aza homme public, aza mutu moko boye ayeba na bato. Tango aye epa na yo, ayaki te ba filmer ye, ayaki ya kobatama. À quoi sert siko yo oya ko étaler? On appelle les miens tikini makamwana nde akeko témoigner. Bon, témoigner eza nango mabete. Mais est-ce que témoigner ya kotika elinga kolobate fotanga bato. Il faut tikande makambo oyo ba inisaki kindoko ba pesa kende otika mais eza nango ne lokote. Donc soko mo dia ba komo tanga bato, akomo tanga dia bato wana en tout cas en plus na place oyo ya kendeki kolobela yango na cher eza théâtre. Répétez ça. Oui, eza théâtre, azanga soloté. Azanga soloté. Azanga soloté. Ça va monter nganga. Oui, azanga soloté parce que nganga ya solo. Va passer wale sande ya solo na epo ba ça va jouer. Bon, omoni ba passer rwandais bazali bongo babanga biso parce que bango moko bazana eloko te pouvoir bango basala ba ya ko zwa pa na biso. Tika komba ba pasteur. Mais nazolo ba vrai. Ngai kuna koyebisa ça basali na nzambe. Oh, basali na nzambe c'est bango moko bazo se prétendre basali na nzambe. Est-ce que bamona ki nzamba kitaka koyebisa bango bino boza basali na nzambe? Bango moko ba mebenga ba pasteur ba longo na ki pasteur ba komba prophète ka bango moko. Ba zu soki ba archbishop wana ba koma kaka bango moko. Ba docteur kaka bango moko ba mikomisa ngo. Soki na zu la Maria Tumba. Ah client. Oui, na bien personnel. Mais et permettre ngati na dévoiler makambu na ye. Répétez ça. Non, Maria Tumba na ye bien personnellement boy. Et si là to solo là to kutana. Mais au PC moi. Non, et permettre ngati na ya ko loba na ya ko détailler makambu nyos o ya yela ki panangai. Vous comprenez? Mais baye bagake makambu nyos o bango basalaka bazana ba protection. Makambo bango basalaka bazana ba lumière. Bakoto ya kabato bazali vrai. Oyo muto abimaki na télé aya ko loba peut-être que tu bakutana physiquement pour traiter makambo ba traiter qui aya ki neka monter histoire lelo a mega kozwa soki ba ndenge ni so nazo mona ye akomo kende partout peut-être azaki na besoin visibilité. Oui, azaki na besoin visibilité mais visibilité ce ko ba lukela ngo na ba bongo te. So balobi King France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moya kanda aïe 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 balobi so to ba minute pour salande makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne na statement de ça la émission très bien. Yannick Wenge Yoni Makam. King France Télévision Yoni Makam. salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes sur King France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Nakibonzambe, avec cette émission Jeep à vérité, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir de vrais Congolais vivant ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, Jeep à vérité Gotambola, Kokutana Batu, pas Congolais, Tosolola, Maramozali Goleka. Mesdames et messieurs, tous ceux qui appellent, il y a Maître Mbakulu, Ndetoye, Kolukaye, Tomekampe Kosolola. Maître Mbakulu, Agobisabiso, Azanani, Asalaranini, spécialité nae, Ezanini à travers cette émission. Merci beaucoup. On a le président Robert Nzaou avec agence Nola NG Business Solutions. Ochebilo le Bekomi. Yeso Koche Lelo, le Bézin à Kinshasa. Et pourquoi pas le président Pladichi Yoyo, Narata SB, Africa Cuisine, Nayoville, VIP à restaurant, Zakitoro Makasi. La pression mot te mettre. Oui, bonjour des journalistes. Bonne santé, ça va? Oui, ça va, Nangola Bakoko. Merci beaucoup. Donc, Batoualandi, on a King France, et Zamba Liboso, tout le monde a yo, Ozanani. Parce que, Toye, Bisoto, Toyo, ça la. Jeep à vérité, c'est une émission où tu as beaucoup de bosolo.
le Kouta ils a raté. Roko se présenter na bateau ba otalayo bayeba Maître Mbakulu azana. Bon. Et Maître Mbakulu azali maître spirituel, azali voyant, puis azali guérisseur. Ah oui. Au monde nini au bikisaka nini. Bon, na bikisaka ba maladie ezali physique. Donc ce qui n'a qu'un dans détail en tant que maître spirituel donc na bikisaka maladie ezali et ezali spirituel ba maladie spirituelle ezali lokola ba envoûtement ba blocage ba mari de nuit wana pesika exemple so qui toki en tant que guérisseur donc na bikisaka à base de tisane ezali ba nzete kaka o ezali bio donc ba nzete ezali naturel. Donc, autobique ça va maladie, le la prostate, le la sida, le la cirrhose de foie, le la sucre, donc à base de tisane. Donc, parce que le autour de mari de nuit, nini, on a la délivrance c'est pas une zambesco. Non, bon délivrance c'est ça là, na batu ya solo. Mais le quand on a rebi sabatu. Lokola makambo etali molili makambo etali kindoki mutu fois bik sango ezalika lokola ngai nazali ndoki na solo. Oui parce que makambo ya mari de nuit un pasteur ou bien un prophète a la capacité au bik sango nous avons besoin ndoki. Oui ngai bon ndoki peut-être mamsu bazwa on a ba sens mabe mais kindoki na ngai ezali ke eza initiation donc initiation o ba pesa ngai ya base ya bumwana yango nde na multiplier lelo yo pe na bimisi yango na moi na komo sungela ngo batu. Oh ba lesa ko ngo to ba pesa ki wa. Non ba pesa ka ngai yango mbanda bumwana. Donc na ba pesa yango tango nazaki na libumwa mama na ngai nde ba pesa ki nga déjà kindoki. Tango na yego botama mais na botama ki na famille moko boye papa na nga bazaki papa na mama bazaki ba pasteur bazaki famille moko chrétienne. Maintenant babanda ko tout fait pe toi na nga tant que bumwana mais vu que ezalaki mission ezalaki na noko na ngai oyo to bengaka noko on kombo na zwa Mbakulu azali lokola ancêtre na ngai pe à son âme aza susu na bisote tango ayaki déjà ko mona nga na zokola ayebi singai déjà que yo zaka na mission minene oyo il faut sala nde babanda déjà ko pesa nga siko enseignement parce que initiation déjà nazoka nga partir la libumu mais bando pesa nga enseignement mais comme nazaki nanu mukie esengelaki na pusana na mwanda muta on a pusani sikoyo yetango ava kufa vike ye azaki noko do azaki grand frère à maman na biso azalaki na pungu ya famille pouvoir ya famille ye mutabanda ko bomba yango tango ezaki ava kufa esengelaki siko apesa ngo epa na ngai tango apesi en plus eloka na koyebisa bato moni vrai pouvoir eutaka na famille. Donc ba mettre nyoso bango bazoya so ba yebiso ke o akendeki na bene ba sale initiation azana pouvoir ko leka bisote pouvoir utane na famille. Voilà vrai pouvoir utaka na famille en plus utaka à bas âge okoli nango ata selo so totali histoire ya muto balobelaka tanke o balobelaka Jésus il paraît aza sauveur so landi histoire na ndenge bakose la biso par rapport à histoire na ye o mona ki ezalaki à bas âge tango azaki na libumu na ndenge akolaki donc histoire vrai pouvoir ya solo en plus pouvoir ya solo ezalaka pasi po kuta nango pouvoir ya solo ezalaka pasi po kuta nango yango eutaka mingi na famille donc yango penga na zona famille. OK, merci beaucoup Maître Mbakulu toti komona moko ya Maître le roi Bino aleki epa ya Walesa alobi ke ba tiktoker moko qui c'est pas naie pas comme succès abengele satana boye tiktokers moko comme ça la rage na minute do bino bozo pesa ba tiktokers ba qui c'est belé o babu ma parents na bango bon copé ça c'est vrai o mutwana lo baki na délivrance ça aza mutu solo aza nganga so po batu musuba baza sécurité musuba on di bon dire vrai ou faux na mekana no ko expliquer batu ya ko lo baki ba tiktokers ba pasteur batu tout ba ya ko soka makambo epa na biso répétez ça donc ba tiktokers ba pasteur ba homme politique ba tout nyonso ba homme d'affaires ba nyonso ba ya ko soka makambo epa na biso mais biso tozali lokola munganga tozali censé ya ko bomba ba maladie na biso tokoki ko yate jamais to exposer bango ba tout nyonso ba mona parce que tango bayaki na kobata mana kuku aza homme public aza mutu moko boye ayeba na bato tango aye epa na yo ayaki te ba filmer ye ayaki ya kobata ma à quoi sert siko yo o ya ko étaler
On appelle les miens avec Tigni Maramouana. On a qui témoigner. Bon, témoigner, ça n'a pas bêté. Mais est-ce qu'on témoigner, il y a que l'inga qu'on a battu faut tant abattre. Il faut tikande makambo oyo ba inisaki ki ndoko ba pesa ki ndo tika mais ezala ngone lokote donc soko mo dia ba komo tanga batu akomo tanga dia batu wana en tout cas en plus na place oyo ya kendeki kolobela yango na cher eza théâtre. Répétez ça. Oui, eza théâtre azanga nga solo te. Azanga solo te. Azanga nga solo te. Ça va monter nganga. Oui, azanga nga solo te parce que nganga ya solo ba passer wale sande ya solo na e pour ba ça va jouer. Bon, omoni ba passer rwandais bazali bongo babanga ga biso parce que bango moko bazana eloko te pouvoir bango basala ba ya ko zwa pa na biso. Tika ba komba ba pasteur. Mais nazolo ba vrai. Ngai kuna ko yebisa ba sali na Nzambe. Oh, basali na Nzambe c'est bango moko bazo se prétendre basali na Nzambe. Est-ce que bamona ki Nzamba kitaka ko yebisa bango ki bino boza basali na Nzambe. Bango moko ba mebenga ba pasteur ba longo na ki pasteur ba komba prophète ka bango moko. Ba zu soki ba archbishop wana ba koma kaka bango moko. Ba docteur kaka bango moko ba mikomisa ngo. Ozomona est-ce que ba pasteur nyoso bazali awa prière nini ou bien solution ni déjà bazui na Congo na ba losambo na bango nyoso wana tous les pasteurs wana o nyoso église comme lundi église dimanche église mardi église est-ce que ba prière ba sala ka matin midi soir solution ni déjà bazui na ba problème nganga na ko témoigner na zanga ngalukuta de azalukuta na yebi pété na mona kaka ndenge tout le monde na biso na ba réseaux sociaux na mona ki maintenant la histoire na eza vrai te. Oui, ça. Il y a tout le sango bako potana. Ils montage mon créé par Jean. Bon, ce qui a joué le rôle à Maria Tumba, client. Oui, na bien personnel. Mais et permettre de dévoiler ma kambunaye. Répétez ça. Non, Maria Tumba na bien personnellement boy. Et si là tu solo là tu kutana. Mais au PC moi. Non, et ko permettre ngati na ya ko loba na ya ko détailler ma makambo nyonso oya yela ki pana ngai. Vous comprenez? Mais baye bagake makambo nyonso o bango basalaka bazana ba protection. Makambo bango basalaka bazana ba lumière. Bakoto ya ka bato bazali vrai. Oyo muto abimaki na télé aya ko loba peut-être que tu vas coûter physiquement pour traiter ma cambo traiter qui aya qui n'est monter histoire les lots à méga kozwa ceux qui ba nengeni so dans zo monae a comme kende partout peut-être azaki a besoin de visibilité oui azaki na besoin de visibilité mais visibilité ce ko ba lukela ngo na ba bongo te ce ko zali maître il faut ya na makambo ezali vrai il faut zuila bato ba solution bato bazoye pa na yo na kuku ko sala la musala il faut bomba bango au moins ceux qui muto aye alingi musala ngeleka publiquement boye batno so bamona wana nde yende asengi yango so ba yende ba kamona zwaki mtaye usale makambo pa peso mbono te faut bon ezalaka batu na batu ngai so soki nazoki ba émission na ngai za na émission moko boye na yaka ko dénoncer pasteur moko boye ya monene bato ba yebite na otanga kombote bato parce que to traiter déjà to bongisa bato ba yebi mettre makulu ba yebi histoire na ngai na yaka déjà ko émission wana oui na yaka ko dénoncer émission wana esala rage ya makasi les pasteurs alukanga ina nkuku on a essayé d'arranger donc tant que to bongisaki rien n'empêche suko yako dévoiler na kati ya média en plus ce qui na yako dénoncer na yako ndeko kebisa na yako kebisa par rapport makambo yo o to sololaka tant pe ya yoki nga na yako loba makambo to sololaka na memango na manière moko abenga nga en privé on a essayé d'arranger mais na yaki te ko loba o boye non na ko sala ngote. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez vraiment donc à travers cette émission biso ba journaliste ba pande sango to pe ça message to yaka kuluka information pe to pe si message o esengeli to pe ça selon éthique ya musala biso mesdames et messieurs yango na ki ta kuta ina mettre mbakulu akoyebisa biso oyo ya zali akoyebisa biso oyo ya sala ma tu mana sango lobini sango za na raison non sango sango de mta dévoiler bango ba TikTok nyonso ba oya bazo bebisa merci na kilele omoni succès eza azarte eza pasi bato no so bozomona bazo sala succès ko kanisa te ke peut-être eyeka na ba prière nzambe kaka eza bato moko ba kontoyaki ba lukaki bato ba vandaka na succès lokola biso ba mettre mbakulu donc la majorité belo mona ba pasteur ba homme public ba politicien ata muto yo zotanga kombo bango nyonso ba succès bazana ba nyata nzela o ya Congo central. Répétez ça. Donc bato nyonso zomona o ezomona na public yo bazo dénoncer ba ninga na bango mususu ba na succès bango nyonso ba nyata mabele ya Congo central lelo po bazala soki nazo
zongi na histoire ya ce journaliste on a eu zoloba eza passe so na bina zonga na histoire na lobela pe déjà ba makambu na trop donc na lingate na zonga yango na linga ko zongela susu na ko linga suko zongela esire sujet wana te parce que esalaka dia moi ba tiraillement esalemaka déjà par rapport ya so ba bazo ba histoire ya 100 000 ya bakole so ba bazo ba histoire ya 100 000 ya bakole donc Israël Mutombo succès ya mutu ekoki ko étouffer te maka lelo soka za na succès na internet soka zo ba mbongo na ye mutu akolanda ye mutu pa ko boya ne yo est-ce que ezo permettre ka mutu ka landi alanda makambo mari ya lobi non batu bazali bebisa batu te azane na ora na ye ezo sala ebinde sika oya telemeli ye moko pe sango ayebi ezali ke sango na mari bayaki ndeko kutana esika moko bakutana placement oui bayaki ndeko kutana esika moko siko esali ke sango yiko lobaki oh yo mari oyaka awa ye pa ye awa ye kutana na mari yango siko ozomona azomema ba guerre wana or oui sango ye amto a dénoncer batu yake suko kutana pasa banganga place ya bangana na mari ya nazali maître spirituel o na sala misala ebele ya ba politicien ba pasteur na linga kutu ko lega vraiment mingi na ba télé te parce que na linga vraiment ko bata na linga kutu publicité te parce que ba maître ya faux ba bimi ebele bazo bebi sa crédibilité na biso ba tozali vrai ozomona na ba internet so moninga na zala rare na lega te so boli kaka ba vrai ce ko faux azana niveau pas na nazolo ba bien na lobi boye ngai na lega mingi na télé te ata yo moko olobi na ngana na lega ta na ba unano mona ngata na ba chaîne te so ki chaîne mo namte na linga ka ko lega te parce que bazo bebi sa crédibilité na biso ba mettre o ya faux ba mettre ba ya resomba ba numéro e pa na biso parce que de mettre mususu ba yaka aya sali démonstration batu ba moni danger grand maître or azana est censé ya kozula mutu solution te azana na pouvoir wana kosunga mutu de loin te ye solution ye azana ka mutu akosala ba démonstration makambo azosala azomekola mutu akoya bimisi mbongo na sala ye musala abimisi mbongo na ya passeport azula ye solution so azana problème ya voyage mutu azana problème abotaka te mutu azana problème ya financer mutu azana problème musala mutu azana mwasi moko kitoko azoka mibali ya bien te aye pa na yo po yo zula solution o sengi combien apesi mbongo mais vu que yo batu ba mona koza grand maître or que zano limité okoki olingi pe ko kotoya biso ba grand te poto sala musala yo moko komekola ozomona mais muto zo dépasser yo ozomekola omona suka pe esimbité il y a des batu musu ba longola vraiment foi ngala ko senga na batu wana nyonso o bazolanda maître Mbakulu bato ba kotoya ba maître kutu akoma na niveau moko akoloba spirituel tango est-ce que existe kapena parce que ngana dépenser ba mbongo ina luki porte-monnaie ezo simbate na luki makambo ya voyage ezo simbate bato wana so rebisa bango baye pa na ngai ba rêve na bango ekokisama bato nyonso bazala balemba na makambo ba benga maître Mbakulu makambo na bango ekokisama. OK, merci Sukombe. Maître Mbakulu a faire ba visa ces api na bato ba yaka kukanga ba ministère ba visa te pa bientôt mutu ba visa te ba ye pour main noire et comme makasa ba visa ba musicien. Il y a aussi des gens ba kutana na bino pour na ko freiner ba visa bato bi. Ça se fait omoni mokilo tozali ezana ba réalité nango ezana ba esprit nango nzambe eloka na koyebisa bato lelo bazuli bakwa kolanda ngai mona mokili nzambe azalaka wa te awa na mokili nzambe azate nzambe azate apesi nzambe onga nazolobela nzambe bakoko na biso ta nzambe mpungu tulendo les vrais dieux les dieux des divins azalaka on a sete on a se ya de péché ya ko vendre sika masumu te ya vanda ke sika o ezali purifié sika o ezali saint o ndenge bango balobaka il n'est pas ici donc nzambe azana batu oyo apona lokola biso quel que soit casquette na ngai quel que soit nzela onga nazali nzambe ni nozobeta mais le vrai dieu nazo bela nzambe bakoko na biso nzambe bando sambe na bita soki bango basambela ba nzambe ni menga vrai dieu wana kombo ni nzambe oya sala ngai nzambe mpungu tulendo bakoko na biso bando sambela oya sala ngai ya sala pe yo donc nzambe oya sala na tiro sala pe ngai oui ça sala moko na oyi bakombo ne kali mais nazo lo ba le vrai dieu na lobi boye Jésus Christ de Nazareth so baloba bon Jésus Christ dans la Bible Jésus Christ fit un maître comme moi. Répétez ça. Jésus-Christ fit un maître comme moi.
donc azalaki maître lokola ngane nazo sala boy nako tambola na mai nako bongola mapa nako bongola mabange komi mapa nako bongola mai epelimo donc asalaki makambo tambola mai nako sala ngo oui nako sala ngo za étape attention olandi histoire ya mutu na bino oyo bozolobela so otali histoire na ye ntango abotamaki bakimisaki ete ntango bakimisaki selo histoire nde batangela biso ntango bakimisaki na mboko bakimisaki abandaki miracle na âge nini 12 ans abandaki miracle na âge à 12 ans 7 ans de âge bakimisaki de bébé ti akoma na 12 ans qu'est-ce qu'il faisait est-ce que comme on est histoire ne bando betam abandaki kozwa initiation abandaki kozwa enseignement yango tango azwi ba enseignement akoki yango monaki tango abimi akomi fort akomi sala ba miracle. OK, merci beaucoup maître. Je crois bande rebelle ba otala toujours na kati ya chaîne na biso Kin France télévision tout monde ndeti dikambo parce que tout monde ndina kina mukilo mabe comme malamu comme mabe. Mobile ya manike R9 leki na télévision boy manike leki boye aleki so ko bondela tozo comprendre te c'est moi makama molili pesa entre bango manike na R9 makama molili pezali bango pe ba pa na bino soki olandi mwana mobali wana na ba émission na nyonso azolobelaka spiritualité. Répétez ça. So olandi ba émission belé ya mwana mobali wana azolobelaka sur spiritualité azolobelaka yango azolobelango ezana pacte. Ils ont un pacte ba signé na mwasi na ye. Ezali vrai. Bato belé bazo mona ye un fou, bato belé bazo mona logo la nini mais azolo ba makambo ezali normal. Donc pacte o ba zali nango ezo senga bango te bazala musika mwasi na mobali. Pacte o bango bazali nango ezo senga bango te bazala musika mwasi na mobali. Donc soki tanke mwana mwasi wana akozala ka musika ya mwana soki pardon mwasi wana akozala manike akozala ka musika ya mobali na ye makambo bango bazomona eleki mukie bakomona pa mobali wana suka akokota fulu. Oui suka akokota fulu wala nani mobali ya manike. Oui, akokota full. Bon, tosa zarde na makambuana ya nanite mais elokanga na koloba nazali maître na yambaka la majorité bato ebele ozomona na Kinshasa bazana succès bazana visibilité baniata nzela ya Congo central ngai muna yamba bango yo ne mto yambi bango fuli bato ebele ba musicien ba banani ba politicien nani tanga ba kombo atamanda na lobaki yango bien nazo condamner voir nazo condamner féticheur oyaki koloba ba publicité moko wana nazo bien publicité na cher parce que toza censé ko bomba ba client na biso muto aya ko luka makambo pa na yo parce que soki le na ko dévoiler ba tunyoso ba excusez ba tono so ba la peut-être muto mso ko linga te pe be na yambi lo kwa yo ba otanga ba kombo ba to ba dévoiler pe ba to ebele o na yambi émission kasi yango nazo loba te ngai ko dévoiler na ngai ezali par rapport à capacité musana na sala musana nga ona salaka na ndenge na uti lobango nazali muto na salaka tiza na salaka nzite quelque soit ba maladie otambola partout muto azana ba problème financier muto azali na besoin azwa caisse du bonheur muto azali na azwa tous de secours o ba bobenga porte-monnaie du bonheur na nzela ya makilate na tiaka tout le temps maboko na ngai ezali pembe. Pouvoir on a la pouvoir à bokoko ils ont défendre yanga ko sala sacrifice na sala sacrifice humanité batunyo so bazana ba problème boko to ba mettre ato moni ba makambu na ngai ko banga na yote yo zana besoin likambu oye pa na ngana zula yo solution donc quelle que soit doctrine na ngai quel que soit ba pouvoir na ngai et ko empêcher yote oye pa na nga po uzwa solution. Na téléspectateur biso ba lembi de mbongo mettre na ba l'équipe pa na ngai belé papa mbongo bimi sur la habité l'eau ni pas bon on va comprendre que vous mettre bon ko bima mbongo na ndeni na comprendre te ko bima ba mettre be na yambi pour bato batala biso ba baye parce que tous les mettre na yambi soka sala lo mombo ya misimbongo sko bato ba otala biso ba mona ngoza trop théâtre siko na habité oza bilo mo la kisa bato ba otala biso ba comprendre que ça peut mettre ya solo donné bon ngai lokola nga ba étape wana sina leka yango ya ko bimisa ba mbongo ba étape wana sina leka yango na bimisa susu mbongo te mais mutu ne soit na besoin
ya mbongo akozwa ngo epa na ngai na nzela ya makila te montant nyonso oyo aza nango besoin biso tobenga yango trousse de secours bacaisse du bonheur ezali oza na besoin ke ozwa $10,000 ozwa $20,000 akobenga nga koya kozwa solution omoni bademonstration nyonso tosalaka nga namona yango eza nango rien parce que eza nini mutu aye pa na yo azana besoin azwa succès mutu aye pa na yo azana besoin abota mutu aye pa na yo azana besoin makambo ya voyage banda ba démarche simbaka te mutu aye pa na yo azana ba problème ma famille chaque année bakufelaka mutu aye pa na yo azana besoin que alalaka bien te moi ce kitoko mais soka lingika mobali après mobali akimi moi soka monika nzoto mais obona mobali wana ka le même mobali alingi moi si mususu a faire voyager c'est azo sombele bandako mais soki yeka alingi mobali 1 mois 3 mois mais moi ce kitoko ba noso bakumisaka. Est-ce que mutuana exemple soka yepa nanga qu'est-ce qu'il y a voir soki nga na bimisi mbongo ou bien soki ngai na sali ou bien na kati loboko na ngai ou bien awa na limwe est-ce que intérêt ni eza pa mutuana donc démonstration ebe ezali solution ya mutu likambo ayelio les seules démonstration nga na webisa ba client donc mutu ayepa na yo solution démonstration na ezali solution likambo na ye webisa mettre le roi yo le kaki pa wale sa tangi makamba ba tiktoker ba question webisa ni. Bon, j'espère tango ayaki déjà koloba makamona azaka maître tiki maître mais kasi na bilo onenyo so technique kasi asalela nzela oyo Poni asala nzela oyo siko oyo Poni sikoyo vike monde wana ye akokina yango te alanda nzela oyo Poni ko sala. Ok, merci beaucoup. Bah, voilà, Xabiso, minute, tu as 5 minutes pour aussi sa émission la biso parce que tout ça la émission 30 minutes la bande de combattant la biso. On a habité mettre pesa numéro de téléphone yebisa bande parce que la biso ba premier belé dans le monde entier parce que batu batala babenga biso na babunya babenga biso na matadi kolobate na boma na mwanda na Angola babenga biso na Zambie Zimbabwe Afrique du Sud partout babenga biso batu bakoko retenir non nini. Bon numéro d'angezali plus 243 99 65 57 149 plus 243 99 65 57 149 plus 243 99 65 57 149 eza numéro nanga ya WhatsApp eza pe numéro nanga ya appel normal bato nyonso balandi maître Mbakulu nazali moko ya ndeko na bino ya Mokongo nazali natif ya Congo Central siège nanga ezali précisément na Kasi village bato bayebi Kasi centre bayebi bidi on appelle un bureau tout oui bureau partout ezali même na Kinshasa même na Matadi partout mutu azali na besoin na sala musala na ko sala musala en plus je me déplace partout na sala pe musala partout so mutu azana besoin que mettre Mbakulu aya ko sala nga musala se place même aux États-Unis anako kina ke sala musala soki kina États-Unis na mana voyageaka États-Unis na lobi boye qu'est-ce qui empêche à kokeni parce que tous na bato be to tinda ba kena États-Unis na lobi boye mutu azana besoin na kiya ko sele musala bato azali azana besoin que na ko sele musala ya vanda na États-Unis frère mona ko sele musala si place okene petit obimi mina kuzonga minga CF na lobi boye soki na vanda na Congo Central ezali eke na encadre pouvoir. Mais ceux qui battent peut-être elongi nanga eza ya mboka te. Ceux qui battent naza muto te naza ki peut-être naza villageois à 100%. Mais ali na battre la kande pouvoir bokoko un vrai ancêtre, un vrai coutumier avant na mboka. Ba coutumier bazo vanda na Kinshasa wana baza ba coutumier te. Répétez ça. Ba coutumier nyonso ba maître nyonso ba vanda na Kinshasa baza ba faux maître. Un vrai maître avant d'aka esika batiki les pouvoirs ngai esika na vandaka ezali mboka na ngai batiki la ngai pouvoir batiki la ngai ba pesi ngai yango esika ezali esengi ngai tenga na longwa na esika wana en plus ndako nga na vandaka ezali ndako ya ba décennie ba ancêtre na ngai ba vandaka batika pouvoir wana ba yebisa nga pouvoir o vandaka awa yoko bandu vandaka awa po obomba ka pouvoir wana yango na multiplier siko yango ko koma ko sala nga na aider batu na ba sens nyonso. Donc c'est un peu ça. Numéro l'angezali plus 243 99 65 57 149 plus 243 99
65 57 149. Wana eza numéro na ngai ya WhatsApp, eza pe numéro na ngai ya appel normal. Ndenge na uti oloba batu nyonso baza na besoin babenga ngai. R nyonso nazalaka en ligne parce que na travaillera mingi na internet parce que batu belé babenga biso. Yango ya empêchera biso zala en ligne donc tout le temps 24 heures sur 24 heures. Po batu mususu awa toza moi les États-Unis baza butu donc et ko empêcher bango te babenga ngana la te. Donc mutu nyonso za besoin benga na 3 heures. Azana besoin mwana ye libumoze ya ko vimba. Mwana na ye banda bazo zongisa ye makila ezo sila kaka. Mwana na ngai azana problème fièvre ezo sila te. Mama talela ngo na lisu mususu ko kanisa ngo te peut-être zaka ke nzamba kosala na mokili oto longo la concept wana nzamba kosala luka nde nzamba kosala à travers à partir ya biso ba maître Mbakulu. Voilà, merci beaucoup to remis na suka oza loko loba lisusu. Bon eloko ya koloba ezalité batu nyonso soki bamoni ba peut-être bamoni ba bangsaka ba biloko nanga non oyo azali Mamandanga azali la reine ya pouvoir ya vandaka na kusha suka ya mai yende mutu asali sakabana ya mai omoni bana tu bazali bana ba mai bisimbi mutu nyonso azana kisimbi na ndaku na ye azana besoin ke alembi akomi 20 ans mwana tambolaka te azana besoin ke batindika ye bazongisa na mboka ne oya uta abenga ngai Maître Mbakulu tokozongisa ye na kimia akevana na mboka na ye. Mutu nyonso azana besoin ya mwana asali 20 ans atamboli partout azwaka mwana te abenga Maître Mbakulu akobota pe akosimba mwana bakobenga ye mama bébé. OK. Oui, presque esili nango babiloko ezali nango ba pouvoir nanga ezali nango temple portatif oyo. Temple ya munene ezali nango temple portatif donc ils liés par rapport à Misala Nangana Salah. Ok, merci beaucoup mesdames et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.kinfrance télévision. Vous comprenez Ndenge Maître Mbakulu a fini mutute na sepela qui sagesse na ekara atangi koma mutute na ndenge mabe a fini na pe mutute a lobi na vraiment normal o esengaki aloba je crois message est passé na bande retour botali biso. S'abonner sur les ambala liboso ta la biso na Kinfrance télévision mbala liboso kutani na vidéo oyo kutani na Kinfrance ba komi s'abonner on a cliqué wana o zalambala moko abonner na biso ba otala ba vidéo oyo kokota o ntoko ko zala informer na ba information nyonso oyo koleka na kati ya Kinshasa wabino ezaki Yannick Wenge motatona ya Kibonzambe na ngene sengo ya mapona bino Maître Mbakulu ici pembeni ya Kinshasa totiki Kinshasa muke pembeni ka yakini na totiki au revoir Kinshasa donc na yambi to meke mpe ko sola to komi na suka maître moi liloba suka bon liloba suka kaka na lingana adresser na ba compatriotes ebele balobi ke Maître Mbakulu azoloba kaka mingi ba démonstration ezalité Totolo bango ndeko journaliste démonstration na yo ndeko zolandanga papa mama démonstration ezali solution ya likambo oyo zali donc soki obengi nga na likambo oyo zali nango na kosala osko démonstration ko mona ngo a live donc na travaillaka en direct ya temple donc mutu so obenga ngai na kobenga tokosala ne musala na WhatsApp mutu azali musika po mutu musaka koloba nga naza musika ndenge ni peut-être na koki ko yate ben na zape na makoki ya kobengisa maître te akobenga nga na appel vidéo na ko connecter pour voir ba esprit bazaka na trajet l'essentiel obenga na WhatsApp na ko connecter yo à partir de temple tokozwa solution ya li kambu oyo ozanango liloba nga suka ezali eke mutu nyonso oyo lemba akenda Benin akenda CBT akenda partout atambola pona likambu ne alemba kutu Maître Bazalité dernière chance ezali awa abenga Maître Mbakulu mawana yeke bonga na esengo. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kinfrance télévision nemakam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kinfrance télévision nemakam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte pour salande makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne na stade de sala na émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam Kinfrance télévision nemakam salande makam